Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nanga ezal rabino nde na lobaki bazobongisa Prince Université yango yo bazobongisa yango mais tozokota avenue bomoni Prince nde babongisa tozokota avenue lelo na ye tobeta lisolo ya lupango moko na yebi keto o eza avenue bozomona avenue ndenge ezali tozokota po tolobaka toujours que ozosomba lupango Air agence nabiso esombisaka bino mapango ezalaka te kaka po tolia mbongo mais ezalaka ke mutu oyo asombi lupango asepela ase retrouver po lupango oyo na ye nango lelo eza na 5 portes ya balocataire 5 portes ya balocataire donc eza dana balocataire na kati oyo eza kaka osombi lelo lobby obandozwa mbongo balocataire donc eza na 5 portes wana nyonso eza occupé donc awa tokobandana na avenue po tolobaka eloko esalaka valeur ya eloko ezalaka ya liboso eza accessibilité yango totambola na avenue makambo nyonso eza kitoko ya mibale ezalaka mise en valeur donc mise en valeur bino mo bozomona eza bien et puis ya suka ezalaka environnement donc bomoni ba voisin nde bazali nde batongi oyo eyelakisaki en tout cas soki osombi osala affaire ya bien oyo tobengi na lopoto bonne affaire na anglais good affaire donc voilà awa toni tokota na lupango tokomda liboso ya lupango moni lupango yango oyo eza bleu donc portail ya rouge oyo lupango oyo tokota na kati tokotala mena ndenge libanda tomona eza 9 mètres bon tokota na kati voilà donc kobanda place na telemi awa tina suka kuna donc kobanda portail tina suka kuna et epesa biso 30 mètres donc oyo elingi koloba ke lupango ezali 9 mètres sur 30 na bandako ya kitoko oyo etandami boye osombi babengaka yango betalala eza lokola penalité obeti mbamo oche donc awa soko osombi ozomona mabele eza te donc towana ba carreau ya mikie mko nango abongisa kitoko donc bomona peinture donc bandako eza bandako ya bien bomona balocataire bajivara bien pour mtamtaza na partie na ye bomona que chaque ndako eza bien fermé donc locataire na locataire aza na place na ye aza na ndako na ye donc nande na lobaki eza 5 portes courant ezali mai ezali oyo porte ya liboso yango oyo eza chambre salon ozomona donc eza chambre monene salon monene oyo bafutaka pe mbongo ya bien donc mbongo ya bien oyo eza ke soki ozwi se retrouver donc wana porte ya liboso tokanga eza chambre salon toni totala ya mibale yango awa donc awa bomoni donc mabele eza te na lupango mai evandaka te eza kitoko o porte ya mibale oyo ezali 2 chambres salon donc 2 chambres nene salon munene wana porte ya mibale yepe aza bien fermé bien encadré donc au kati na ye bana basakanaka makambo nyonso bana na yo na kati wana donc awa na nzela awa embouteillage ezalaka te non donc awa mtamtaza epa na ye
Donc au troisième porte et bandi awa moni ndezali et keiti est-ce que tout le monde a deuxième fenêtre wana yango total na kati est-ce que kombo wana ezali op susu deux chambres salon donc na suka to kobeta lisolo ya prix ya mbongo ya ba locataire ndenge ebimaka donc aeza osombi mbama lobi obandi ndeko zwa mbongo au porte à misatu yango eza lisusu deux chambres salon basa donc toloba ba deux chambres salon eza ya ba liyo tote eza ba deux chambres salon mo senti deux chambres salon solo donc yango ya munene omoni courant nde na lobaki beta lala mai beta lala donc to yaka représenter biloko to lakisa bino biloko ezali beta lala o eza ba problème te elo te puis na suka awa to na mama na stadium dans mama na stadium nene ekotama tina suka donc stadium nene donc tous les 5 portes on a la Xibino au monde bimi propre donc tous les 5 portes on a la Xibino et bimisaka $450 le mois na eta o ezaleli donc $450 le mois mais na lobara toujours que mutu nyonso era sombara eloko ayaka na ba vision na ye ayaka na marambu na ye bandako otomoni eza bandako moko eza simple donc deux chambres salon simple chambre salon simple studio simple mais na nyonso wana ebimisa $450 mais soki to sombi to lambi yango lisusu na baguna biso to koma na ba niveau ya ba $500-600 donc wana toujours poussana to l'accesco place pompe ezali donc bomoni ba maman ba ndeko sokola bilamba poto yaki tongo ba 7h parce que bilamba donc to solna bango to lakisa ndeka bolobaki toujours que edingoma ko lakisa biso ba toilette te donc yango moni awa to chango en noir et blanc pour botala awa toza na commune ya Makala donc Prince Université bomona qui a venu donc eza 12e parcelle na Makadam 12e ou 13e parcelle na Makadam donc eza na route université oyo e kaboli commune Ngaba na commune Makala donc a to asko na ngamba commune Makala donc to na arrêt Mwanza donc arrêt Mwanza soyi oza na Victoire olobika na motard memanga na nzela route université arrêt Mwanza so bakitioka wana pembeni wana ndako eza wana so epoza na rond-point Ngaba ozwi nzela oyo eyaka yolo kapela obina bankaba de besoin arrêt Mwanza donc eza musika te to na commune ya Makala na quartier moro ya bien donc ndako eza na 5 portes à locataire et bimsa $450 le mois na état o ezaleli soki to bongisi na ebike to remata na ba 500-600 toujours selon goût ya mutu oyo akosomba donc wana awa to lakisa ba toilette ndenge ezali ba toilette yango oyo donc batonga 4 toilettes 2 toilettes 2 douches pour na ko servir 5 portes eza te ke tournanga oya swana te donc mukolo nango vraiment azamuta boule donc abeta 2 toilettes 2 douches pour et servir donc to bima libanda lupangu bache yango $70,000 à discuter donc $70,000 mais mukolo nango to solola inaye azana posa ya mbongo oui mais azokita mingi te donc $70,000 à discuter. Bonne chance à tout le monde.